Toza reconnaissant epai na yo nzambe ya makoki nyonso kona biso Yesu Kristo ya Nazareth. Tika kembo lokumu ezonga epai na yo. Shalom peuple de Dieu, shalom bana nzambe nyonso, shalom ba ndeko nyonso o na sepela kobenga bino bandimi ya bere. Bato boveaka na bekriti tango topesaka makomi mpona koverifie soki oyo tozoloba eza vraiment oyo ezouta na kati ya matangi oyo tozotangela bino to makomi oyo tozoyebisa bino. Tika nzambe alola apambola bino. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est toujours moi votre humble serviteur, le missionnaire Kossi les jeunes lions. Et la Bible nous recommande avant toute chose tout ça là, le sambo. Voilà la raison pour laquelle je suis en position tout sambe là. Pour nakotika moment où il to banda enseignement na biso na maboko nzambe to sambeli. Seigneur Dieu de gloire et de grâce, to tondi yo Yesu Kristo na Nazareth, nzambe ya makoki nyonso. Merci na bolingo ezanga suka. Merci na bolamu na yo oyo ezotika biso te. Merci kolona biso Yesu Kristo na Nazareth pour na bolingo na yo oyo eleki nyonso. Tu nous as sélectionnés parmi les vivants, Seigneur. Yondo sepeli kolo to koma vendredi ya liboso ya mois ya décembre. Seigneur, tika lo komo ezonga epai na yo. Oyo eza dernier mois ya année 2021. Kolo vendredi oyo kotika na susu kozala te nzambe. Vendredi nzambe ya le 3 décembre et kotika na susu kozala te. Voilà la raison pour laquelle tozotonda yo tozokomisa kombo na yo. Tombwama likolo na makambo nyonso zala nzambe kamba biso tika malakisi oyo ezo esika na mitema na biso na kombo na Yesu Kristo ya Nazareth oyo aza kolope mobikisi na biso nde tosambeli mpe tolobi amen. Ok, amen. Nzambe alola pambola biso. Merci bandeko nyonso bozo partager maloba na nzambe oyo tozoteya. Merci na bandeko nyonso bozo kosabone na bachaîne na biso. Nzambe alola pambola bino. C'est toujours moi votre humble serviteur, le missionnaire Kossi les jeunes lions, comme déclare la Bible dans le livre de Osée chapitre 4 verset 6. La Bible dit ceci: mon peuple périt par manque de connaissance. Voilà la raison pour laquelle toujours nous avons bikota epai na Nzambe, car il est écrit ajoutant à votre foi la connaissance. Bien aimé qu'on dit mes amis l'amour, tous en apôtres qu'on dit manakata va vina biso, mais avoir la foi plutôt avoir la connaissance aussi c'est mieux. Okoye kozala kondima soza na connaissance ite okosala la foi na bien te, mais okoye kozala na foi soki poza na connaissance okomona na foi na connaissance et que produit makama minene na kata vie na yo. Tika nzamba lola azolo komo je suis reconnaissant na nzambe tato asilosenga pamba vivant o ya ndimi na kote lisusu vendredi ya mois premier vendredi ya mois ya décembre nzamba lola azolo komo. Très reconnaissant mon père spirituel l'apôtre Thierry qui a sala papa o ya botanga na molimo na kozala toujours reconnaissant. Et pas ya papa nangai apporte Thierry qui est ça là. Puis merci na bato nyonso oyo bozo soutenir ngai de près ou de loin. Nzamba lola akanisa bino. Bien aimé tozo ko bana cinéma auto bandaki o tozo blessi la délivrance aux alliés et grand thème to blessi la délivrance. Bon tozo touchaka ba point ndambu to baki délivrance aux alliés effet aux alliés qu'on a effet aux négatifs qu'on a effet aux positifs. Il y a une délivrance sur tous les plans, sur tous les domaines, il y a via moto. Délivrance, dans ma définition, c'est le dictionnaire ma beza action pour délivrer le côté pour délivrer moto. Talatina, ou tozana pour ça, il y a délivrance. Et chaque fois que tu as délivrance, c'est un besoin absolu, ou essengi na biso ba na nzambe, to lukakango, tango nyonso na kati ya ba vie na biso, parce que tozana pour ça, il y a délivrance. Na loba ki délivrance ekipakate o musel na nzambe o ba na nzambe biso nyonso toza censé ya koluka délivrance ezala ba na nzambe ezala basel na nzambe toza ko se retrouver na ma domaine oyo tozolukilaka délivrance na kati ba vie na biso moto azali na posa délivrance te na mokili o azali ka moto moko na sia mabele ezalaki Yesu Kristo ya Nazareth ye kam tozali na posa délivrance te biso nyonso totikeli lokola bato toza na posa délivrance pourquoi parce que ba vie na biso eza na ba réalité auto kutana nango et na kata makambo to lobelaki to pesaka vexé oyo Yesu azo pesa discours programme na ye na mokanda na Luc Yesu abiki l'esprit de l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a un pour annoncer la bonne nouvelle pour guérir ceux qui sont des cœurs brisés et pour délivrer les captifs pour proclamer une année de grâce to moni Yesu na discours programme na ye alakisaki biso délivrance eza besoin oyo esengeli to luka tango nyonso na kati ya ba vie na biso. Voilà la raison pour laquelle tozo luka délivrance pe to ko continuer ka luka délivrance aussi longtemps to kufite to ko luka ka délivrance. Et to baki la vraie délivrance fait simba biteni misato fait simba âme à moto fait simba corps à moto fait simba esprit à moto parce que l'homme est composé de trois parties ndenge tote ko lebela
à l'homme, tous en corps, âme, paix, esprit, et biteni o misato nde subir ba conséquences, ya ba influence ya mokili, biteni o misato nde subir conséquences, ya makambo o ezokomela biso kati na vie. Voilà la raison pour laquelle tous censé ya koluka délivrance na ba forme nango nyonso. Nzamba lola apambola biso, nzamba lola akanisa moto nyonso oyo azo kondima makambo oyo azo ndimete délivrance eza besoin oyo azo koluka. Nzamba lola kanisa bato nyonso bazo benga pona koloba ete tosungana na mabondeli to tosunga wana mabondeli. Nzambe akanisa bino. Tobandaki kolobela si la naissance o tozaki parmi ba sous-thème aussi la naissance. Tobaki naissance ezali moment oyo mama zo pesa vie epai na mutu to pai na mwana, et na kati ya naissance eza ba réalité oyo se pasaka na kati ya naissance. Na kati ya naissance bakoki ko déterminer vie ya mutu na mabele, to comme na kati ya naissance bakoki ko enterrer vie ya mutu neka mutu abotami sanka yeba likambo mutu a tombé victime. Yango tobaki que l'homme est image de Dieu mais azo tombé victime ya Satana. Mais pour ça nzambe ezate ki to tombé victime ya Satana. Voilà la raison pour laquelle ton nzamba sali mokila place ki Adam na Ève na kati ya jardin, apesaki asaki ba condition nyonso, arenisaki ba condition nyonso afin que Adam na Ève bazala batu oyo bako vivre na vie moko abondance pe na kati ya paix, na kati ya paix. Mais diable aki ko détruire image o nzambe apesaki mutu parce que nzambe abi que faisons l'homme à notre ressemblance et faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Mutu o nzambe asaki na image na ye pe na ressemblance na ye, un jour azalaki détruit à cause ya péché. Péché ezoya ko détruire ou ezali destin mutu par rapport à o nzamba yebisa mutu. Voilà la raison pour laquelle Seigneur na biso to sala ngele to keba makasi. Pourquoi? Parce que le diable qui est notre adversaire azo tika biso te, azo rôder pene na biso ndenge Pierre lobi pona ko luka ko dévorer biso, pona ko luka ko sala biso mabe. Talatine Seigneur na biso to zwa boyebi. Car la Bible dit ceci, les peuples de Dieu sont délivrés par la connaissance. Tout ça na posa vraiment la connaissance. Na kati ya naissance na betaki lisolo nazwaki vexé na bayi ke Yesu abotami ba mange baye ko rendre ye visite, baye ko luka Yesu, ba mange bazaki batu na soloka, ba mange bazaki batu o basala étude ya kotanga ba astre, bazaki batu bande ko yeba ba signe. Même na mukili na biso leto zomona bato mususu soko pesi loboko no atali ayebishi yo ke oza mutabo, oza muta chance ba vanya lelo ba changer ba forme, misusu ba ye lokola ba prophète, misusu ba ye lokola ba prophétesse ko bosa na te na kata mateya o toteyaki tolobaki pe la fois passée. Tolobaki likambo na Actes chapitre 16 verset 16 totesaki histoire ya mwasi wa bengi la pitoyenne, mwasi oyo abandaki ko sakola na part ya bato mabe parce que ba intronisaki force na ye, force moko kati na ye. Bien aimé dans le Seigneur, c'est très important ya koluka koyeba parce que na kati ya naissance o tozolobela ezala makambo. Yesu baye ko rendre visite et pas ba mange, mais ba mange bakoye ko sala Yesu eloko moko te. Pourquoi? Parce que Yesu Kristo na Nazareth aza mokondi ya bakondi nyonso. Tangelanga bakombo ba roi, tangelanga bakombo bakondi, tangelanga ba structure ya mokili on, tangelanga bato basali ba impact na mokili o. Mais na koyebisa yo, il y a un Dieu qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est le roi des rois, le Seigneur de toute la terre, azo contrôler mokili mobimba. Univers est simbami na maboko na ye, ye naza na makoki nyonso. Voilà la raison pour laquelle na sepela ko benga ye nzambe ya makoki nyonso, parce que en Jésus-Christ de Nazareth, possibilité pe makoki nyonso efandi kati na bomoi na ye. Peuple de Dieu, nzamba lola pambola biso. Na bandaki kolobela si la naissance enabaki na ko beta lisolo ya ndeko moko boye. Pendant temps ya naissance makamuni ne se pasaka. Mais nalingaki to comprendre sous-thème lelo eza na sous-thème lelo ezali moko meza na ba face eza na ba signification et mis sa deux significations. Donc to si la marque. Donc to si la marque. Marque. Marque eza nini o to si koyo. Marque ezali signe o ezali matériel to ezali apprenti o bazotia na eloko pona kolinga koyeba ko identifier eloko to pona eloko na eservir. Eza signe o bazotia na eloko pona kolinga koyeba eloko pona kolinga eloko na eservir. Ozala téléphone ozosala biso nyonso tobenga yango ba téléphone portable, mais ba marque nango ekeseni. Ba mususu ozosala Samsung to ozosala téléphone songo par rapport ne pas ozosala ba publicité ya ofele. Donc signe o bati na téléphone yango nde ezolakisa ke eza téléphone songolo, eza téléphone pakala. Okoki kolata montre ndenge na lati montre boye, mais
Combo ba komi na montre na ngamba monsieur ba komi na montre na te mais nyos ça montre ils ont permettre biso premièrement tout à la R mais ils ont différent ils a que se différencier à partir à combo o ba komi yango na maison telle na maison songolo pakala mais na kata makam oyo mak o tozolo bela tant bato musu bazo bota ma bazo tomber victime ya diable à travers ba marque o ba tia bango or moi nazali pamboli moi naza bénédiction côté pas na Nzambe ko na tsama mukanda na Psaume 127 verset 3 Psaume 127 verset 3 qu'est-ce que la Bible déclare natangi na kombo na Yesu Kristo Bible voici des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles et une récompense. Balobi, voici, deux fils sont un héritage, le fruit des entrailles et une récompense. Babi tala naboye, bana bazali héritage o nzamba zo pesa, pe bazali mbuma ya mutsopo ya moto o nzamba zo récompenser epai na moto. Donc tozo mona déjà awa na pensée ya Nzambe mwana zali héritage o nzamba zo pesa na bapara pe azali mbuma ya mutsopo ya moto o nzamba récompenser epai na moto. Donc moto ozo récompense na ye pa ya Nzambe na nzela ko pesa ye mwana. Cela veut dire quoi moto aza sacré, l'homme est sacré. Bien aimé, valeur ya mwana na yo okoko kokisa ye na eloko moko te to valeur na yo moko mama papa ozolandanga bakoki kokokisa na eloko moko te. Pourquoi? Parce que moto aza sacré. Oyo nyonso tozomona ba immeuble etongami na mokili moto atongaki yango. Cela veut dire mokolo moko te immeuble kotonga moto mais moto aza na makoki ya kotonga immeuble. Voilà la raison pour laquelle moto aza sacré. Pourquoi? Parce que Nzambe ye moko azopesa héritage. Donc, moi nazali sangoli o nzamba pesi pa na moto pe azali mbuma ya mutsopo ya moto. Voilà tikana sakole pa na moto moko o nanu ashimbi bana tini. Moto moko azo sambela tamula yi maternité na fonga matina sakole na kombo na Yesu Kristo na Nazareth. Nzamba lola apesa yo fruit ya bantrain na yo eza récompense ko pesa yo a visiter yo. So za na problème ko bota ndima. Nzamba za capable na ba période o zaki normal o kangazemi. Na décembre oyo eza année ya mois ya suka ya nene Nzamba za capable de visiter lelo eza vendredi mokolo o Yesu Kristo Nazareth akufaki selon calendrier o to selaka. Alléluia. Akufa na problème na stérilité pour que a visiter avant année o sila yo banada ba malaise o banata zemi ba semaine o banata zemi na janvier des années ko sata un mois nazo déclarer pour na mutu mo son dima quelque chose dans temps ba période na yote aux en temps ovulation te je crois à un Dieu tout puissant, il est capable de faire makambo parce que la Bible dit ceci, le temps des miracles n'est pas passé et n'est pas fini. Il est capable de visiter mon la visiteur à Pierre après ça qu'il rendez-vous Pierre na kata boloko azaki ya ko kangama sanka yeba nzamba inga visiter apesaka ye rendez-vous te Pierre asudukaka boye aza visiter mokola visitaka Marie pour que annoncer que kozwa jemi apesaka Marie rendez-vous te nzambe to sambela kaza nzambe ba surprise inattendu ba surprise za agréable ko ko visiter sa rendez-vous yo mamozo tunsama na problème bana parce que Bible ebisinga bana bazali héritage nzamba so pesa pa na bato pe bazali fruit ya bantraille ya mutsopo moto o nzamba zo récompenser pa na moto soki na nzamba récompenser yo te na nzela mwana parce que le temps on a 5 ans 10 ans 15 ans nazana ba témoignage ya bato to yebi bato o basaka ba 12 ans na Bible était na mboka na biso Congo to mona bango ba visita bango nzamba visitaka mama Kati après 12 ans mariage abota raté un jour to semble na kata retraite ya groupe le bon samaritain nzamba pesinga message ko yebise ki mama Kati sambela ko sambela so pona mona te possible nzamba peso mona bandaka ko komisa nzambe e makambo ne ko kisama lelo bébé destiné à botama nzamba pambola yo apesa yo peninga pesaka mama Kati. Bible bi mwana zali héritage o nzamba pesa pa na moto pe aza fruit ya bantra ya moto o nzamba récompenser pa na moto oza na trois nzambe pe a récompenser yo tozomona déjà mwana zali pamboli. Voilà la raison pour laquelle diable azo luka vie ya bana pona ko luka ko détruire bango. Pourquoi? Parce que baza héritage o nzamba pesa moto ya mibale bazali fruit ya bantra ya moto et ya misatu bazali récompense o nzamba récompenser moto. Et diable est en comprendre que moi nazali pamboli ko te pa na nzambe, le diable soit zo luka ko détruire vie ya bana. Voilà la raison pour laquelle na kata naissance makambo esalama.
Vendredi passé, na bande kometa lisolo ya mwana moko parce que je suis moniteur de l'école de dimanche, ça fait 21 ans banda nazala moniteur école de dimanche. Bien aimé dans le Seigneur, na yambi mwana moko école de dimanche, na kati ya retraite tozosambela, na bandi kosambela mpona mwana na nzambe andi korevelenga makambo oyo esepasa na kati ya vie ya mwana na. Ezaki un peu bizarre, fallait naluka kolinga koyeba mpona yeba ogiste c'est quoi. Na biolo namona bapara mwana oyo. Nzambe akoki korevelo makambo nyonso soki asepeli. Deutéronome chapitre 28 verset 28, Bible elobi ke makambo ebomami eza mpona biso, oyo eza revele eza mpona biso, makambo ebomami plutôt eza mpona Nzambe, oyo eza revele eza mpona biso mpe mpona bana na biso, afin que tozwa connaissance mpona libela na libela. Il y a des choses oyo faut pas ramoter salama. Makambo su Nzambe akoki korevele nyonso histoire ya vie ya moto, mais makambo su faut tuna nini sepasaki. Bien aimé na lukaki na ke kotuna. Un jour pe na Bible Yesu amelaki mwana moko aneko koya maladie otobengaka ya ndeke. Bible bi Yesu atuni ba parents mwana oyo makambo esalemi tani bapesaki Yesu batan. Na kei koluka ba parents bana oyo na tuni bango bayebisi ngai ke tango mwana na bango abotamaki batalaki ye mutu pe batalaki ye gorge nito bakingodi ngodi batalaki ye yango. Mwana sufaka na kolela, mwana sufaka na kolela. Aisalamaki babi bamema ye pai na mama moko akende kokanga ye mutu pe akanga ye kingodi ngodi. Oh bien-aimé, les peuples les deux sont détruits par manque de connaissance. Mutu azana connaissance le banzambe. Ata soki salami batali mwana mutu entre guillemets. Bien-aimé, prière est capable de kokanga mutu o batali mwana. Mais mutu azana kata connaissance te akozala porter na sentiment akosala oyo bato nyonso basalaka. Mama kei na mwana na ye de façon ke bakanga mwana kingodingo de mwana ba mama basalaka liboke moko ba telo ko bando kitaka mai chafu bataka soit lo mwana mutu po ke kanga mutu mwana seno ndenge esala melaka nde pe to mwana kapa bato mususu. Oh mama wana na place kanga mwana mutu mais ye afongoli ayibi oyo ezalaki etoila mwana edede atie mwana elembo oyo ebande koidentifie mwana yango tobi ke marque ezali eloko oyo eza koidentifie eloko eza signe oyo eza koidentifie eloko matériel tout comme eza apprenti oyo batie kati na moto. Mama kei na mwana entre guillemets bakangi mwana moto mais bayibi mwana oyo ezalaki vertu na ye, bayibi mwana oyo ezalaki étoile na ye, baipoteke vie ya mwana. Tala mwana oyo azali héritage kote epai na Nzambe, mwana oyo azali fruit ya bantraille ya mama, oyo azali récompense oyo Nzambe apesi epai na baboti, mais bayibi ye oyo ezalaki héritage Nzambe atiki kati na mwana, bayibi ye oyo ezalaki vertu ezalaki kati na mwana, mwana atikali vide. Mwana akomi croquis moko vide oyo eza na eloko te na kati na ye. Na vie ya mwana wana atanga classe moko te oyo amata na mayele na ye. Tellement azo refaire ba école mingi azo doubler ndenge tolobaka azo doubler tellement mingi au mwana balongoli ye na école ba changer ba seli ye bulletin amati classe. Oh mama na azwa nyonso mwana. Nandi kosola na mwana ayebisi ngai professeur akoki kopesa cours, ntango apesa cours na olanda cours nazo comprendre makambo oloba. Mais tant kaka osisa ko atuninga question makamyo sebongi na motu batiki ye vide akomi na perte bayibi ye mémoire sans que azana ba perte mémoire mais eyeba na panda oyo azali likambo soko tindi ye loko ke ko sombela nga lipa ya ko sombela loko mususu azosala makambo na sens moko contraire à cause ya motu moko atanga ki déjà tala mwana oyo atie marque atie ba atiki ba empreinte neli ko na mwana pour que ba identifier ka mwana na pour que ba longola ye oyo ezali ba valeur Nzambe atiaki kati na ye. Voilà raison pour laquelle nazoba chaque fois mama ndeko mwasi pe mbali faut to na naissance ya bana tango boti mwana tango zana grossesse esenge na oyo bandela chaque fois osaka ba action de grâce osaka ba ve na yebi puissance ya makambo na zoloba na yebi makambo oyo ba action de grâce esama na grossesse to sambela na batebele to mona ba via batebele bazali na ba complication bana mais Nzambe bolingo apesa bango bana malunga. Pourquoi? Parce que à cause ya ba action de grâce basalaki à cause ya ko dédié mwana. Tango mwana botamaka mwana zaka innocent. Ayebi na yete mukila azobotama. Ayebi nete ba réalité okutana nango. Soka koi na maboko na bato mabe mwana tombe victime.
tala munde kona biso mwana oyo école de dimanche bayiba ye vertu à cause batalaki ye moto. Nazoyebisa mama moko oza na mwana bebe na maboko, nazoyebisa ndeko moko oza na mwana bebe na maboko, moto nyonso akoya koranda mwana no visite soki aye lokola bamage po kaluka koyiba etola mwana yo po kalinga kohypotheke etola mwana yo na kombo na Yesu Kristo ya Nazareth nzambe ya makoki nyonso nazodeklare eza nul sans effet. Motu wa mwana na yo gorge ya mwana na yo ezala protege na se ya makila na Yesu Kristo bakoyiba mwana yo etwali te bakoyiba yo moko mpe etwali te na kombo na Yesu Kristo ya Nazareth. Tala tina bapara mingi bato mingi lelo bazosibi baconséquence. Ma sœur, mon frère ozolanda ngai, est-ce que na vie na yo mekana kotuna histoire na yo bapara na yo bamemaka yo te baprinte ya bato mingi etikala batia bango bamarke ya ténèbre. Mbala muso mwana belaka wa lokola belaka kibeka fo bazwa bakata ye banzoloko. Oui bien aimé bakata ko banzoloko makile bimaka makile kendaka wap ezaki offrande or esika nyonso makile zotanga ebendaka malédiction. Voilà raison pour laquelle ndeko bakata banzoloko parce que ozalaki na kibeka ndeko okenda okata banzoloko. Pourquoi? Parce que okenda kozwa kisi moko ya bitumba oza na besoin ya délivrance na kata ya vie na yo parce que soko luki délivrance te oko vivre vie moko o ezali pénible et non paisible. Oko vivre ba complication musu na kata vie na yo o lingate o kanisa te à cause ya oyo basalaka yo lokola ba cérémonie tant ba neko kata banzoloko bakata banzoloko batia biloko na nzoto na yo biloko onezaka nini bato misu bato amona pe akena ndako nganga akikozwa kisa bitumba akiko eloko mo batombi biloko panganga atombi biloko mo salite asali sala ko sala akotisi na kata nzoto mikuwa o bakocho na kata nzoto esalaka nini na kata nzoto na influence mezo na kata nzoto na yo. Bien aimé dans le Seigneur, délivrance c'est ça besoin que Seigneur to lukaka tango nyonso. Okenda ba seso na ndako nganga, basala ko ba cérémonie, ba melisa ko mai. Parce que bane ko bela. Ba melisa ko mai. Okenda pa mama moko boye na quartier a popula kayo, azwaka mai na sani moko melisio, basala ba cérémonie et même makamni na kata vi na yo. Tala via moto Eza ekomi en danger à cause ya ba cérémonie ba tikeli ba print ba tie marque moko o ezo contrôler bazo ba ke o yaza mutu na biso à cause ya marque ba tie carte na yo à cause ya ba print ba tiki carte vie na yo. Ndeko moko akufa pe asona mazoka déjà délivrance azaki ndeko moko na kati église akufa ndeko na un jour abengai azali na posa nanga tosali programme toki sambela azoyebisanga a cause ya kobela bela na ye koko na bango amemaka ye na mai ya njili kota 8 à partir ya 18h na mai ya njili kota bato bazalaki te mama moko asokolaka ye ntango asilisi kosokola ye biloko nyonso alataka apwaki yango eke na mai na savon basokolaki eke na mai eleka nango mikolo après avoir koleka mikolo amandi kokompoa te na vie na ye basigne moko bacomplication moko amandi koya na vie na ye oyo azoyebila yango sensité à cause ya cérémonie basala ye et tant to banda délivrance ndeko wana baesprit se manifesta kati na ye baforce des yeux se manifesta kati na ye bien aimé dans le Seigneur ezalaki terrible à cause ya cérémonie basala ye otambolaka mbala mosusu oza na ndako ya libala papa mbala mosusu obala me basala ba cérémonie moko oyo se renonce nango te ezalaki par ignorance à cause ya maladi moko songolo pakala bato mingi baza na Europe bavivaka na babiloko oyo euta na Kinshasa pa bandeko na bango euta na baprovince bautela euta na bakatanga euta na babakongo euta na babandundu oyo bandeko na bango batindela bango soit disant lokola bana babelaka tokendaki pa moto moko apesa biloko zwa biloko wana tia yango na biloko olisaka bana no biloko eutaka na bandako ya nganga yango porte pour la Bible qui bato misusu bazoli ba viande oyo eza sacrifié na ba idole oza na biloko na kati ya ndako na yo
mokolo kitaka na RDC, mokolo kitaki na Congo, okendaki pa mutu moko boye a cause ya malade esala bana bakituntu babilo mo songolo pakala bapesi ba traitement awe simba te obite na babiso zwa liboke o mi maso komi yango tiaka yango pa mwana tiaka yango na mutu tiaka na mutu bien aimé dans le Seigneur otia bana no ba print moko sans que yeba otia bana no marque moko sans que yeba voilà la raison pour laquelle le bana ba komi turbulent bana ba komi ba complication ozo ba te makambo e wuti opi oh na banzamba ba paya oyo kotisaki na biloko o ba pesaki yo tango tiaki wana bazwaki contrôle ya kozaba na batiaki ba print pour que ba contrôler bango lelo mukili et komi na système moko complet développé mutatie misape sika mo songolo pakala tango aki ko changer sika mo bi s'appeler pourquoi parce que ba print na yetikali bien aimé dans le Seigneur ba print na yetikala quelque part mon kolokenda ka koluka tata moko ya marabu pour que alongola yo zemi oui ba limusa ka yo zemi yo ba longola otuka zemi te mais ba limusa yo zemi ton ba limusa yo zemi ba tika nini na kata vi na yo voilà raison pour laquelle les lozo lela les lozo mituna ba problème zo na kata libota ba problème zo na kata libala ozo ibate ba ton ba limusa ka ba tika ka oya o batika bango yango ndezo contrôler à chaque fois zo zemi ezo sopanaka à chaque fois zo zemi ezo sopanaka pourquoi parce que kati na yo otika la shika moko boye batia ba print na yo basalisa ko pa moto nini naissance evansi makambo ebele kobotama oyo efandisi makambo ebele bato mingi basala bango baceremonie mpo asima meme bano aza na bango. Or Bible bi mwana za héritage euti pa na Nzambe aza fruit ya bantraille ya moto pe récompense on Nzambe apesi moto. Est-ce que bana yo baza héritage euta pa Nzambe? Est-ce que bana na yo bazali fruit ya bantraille na yo? Est-ce que bana na yo baza récompense on Nzambe apesa yo? Nzambe apesa ka moto jamais loko ya mabe. Oui le diable ko yokolunga ko détruire vie ya moto, mais ceux qui moto wana za na Nzambe, ceux qui mwana wana mama na yesi a consacrer euta libomo parce que Nzambe azo yebisa Jérémie avant yo bota ma yesi na consacrer ki na libomo mama na yo. Ezana bana oyo tant que bota déjà le diable a consacré déjà mon abota mina sorcellerie. Pourquoi? Parce que abimi na makila o ya bondo ki mbala mususu na osimba aspect makila susu lelo mukie tozana posa délivrance na kati ya vie na biso tozana posa délivrance na kati ya mabota na biso diable yebi bakoki kotanga étoile ya moto ba combattre ye yona bisa mutu koloba nini te bazo combattre nga nazana nini ngwa malunga ba combattre nga dia bazo combattre opona lelo te mazo combattre opona lobi no pourquoi parce que avenir na yo déjà zo ganga étoile na déjà ko annoncer quelque chose Yesu ba mona ki déjà étoile na ye Hérode tant yoki ke Yesu abotami étoile Yesu déjà ganga quelque chose atindi ba ba vérifier tant ba vérifier mi kanba biwi réellement mon compte mon fois botama Hérode akoma ki troublé parce que abanga ki déjà venir abanga ki Yesu a bébé te abanga ki Yesu ya venir ya lobi étoile bana na yo étoile na yo moko ekangaki oh na kozanga koyeba ba parents na yo ba memaki yo pa muta salisa yo et mutu wana profitaki na kosalisa yo entre guillemets atia apprenti ne pour ka contrôler ka yo obala olongwe siko zalaka olongwa na Afrique ozana Irlande oza soki na mboka mo songolo pakala ozana Europe ozana Asie ozana Océanie ozana Australie mais toujours oza lié na famille na bino bandoto no nyonso ezaka esika bokolela kaka esiko lotaka esiko bima tamulai esiko kenda tamulai ka ba camarade ya kala ba camarade oza na bango na niveau ya mboko zalaka olota bango te bazaka rare na bandoto na kaka ya kala kala wana bokola na bango mantanga mo bokola na ye bibishi mo bokola na ye Jeff mo bokola na ye kaka bango bazonga na bandoto na yo bokabona déjà na makenda mayolo taka bosolo wana bozo solo na makenda bozo sala ba jeune na makenda mais muto bokabona ye kala. Pourquoi? Parce que ozaki héritage ya Nzambe à cause ya mayele mabe ya Satana asaki ke batia yo apprenti to batia yo marque moko oyo elongola ki yo na pensée ya oyo ba parents na yo bande kozela pona yo mwana za héritage côté pa na Nzambe aza fruit ya récompense o Nzambe oyo uti na bantra ya moto o récompense Nzambe apesi moto mais réellement yoza fruit à récompense. Pourquoi pas passer à boye? Pourquoi pas complication? Délivrance. Okoyiko bime siko zalaki.
okoki ko voyager okoki kokenda mboka mo songolo pakala soki oza délivré te bien aimé mabele nyonso okende kopesamela te ate sika na bato balokotaka bamoi ate sika na bato balokotaka vie ate sika na vie ezalaka facile yo ndokolela kaka pourquoi parce que ozovivre makambo oyo batia kati na yo ezokontrole yo ntango batie baprinte kati na yo bazokontrole yo de près ou de loin sans que yo yeba. Voilà la raison pour laquelle dans le livre de Job chapitre je crois bien 14, la Bible dit ceci, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Tant bâti esprit mo kat non et ko contrôle na ba place oyo kanisa kité. Batoming batombe victime. Bien-aimé dans le Seigneur, na bandi ko beta susu sete na bato oyo nyonso. Okendaka pa ya nganga. Okendaka pa ya moto moko songolo pakala. Basala ko cérémonie moko. Bakata ko banzolo ko tondo benga bakamoto tondo kola pona bitumba. Bakata ko makila na we sopana wana ekenda ko construire hôtel mobimba. Ekenda ko construire hôtel mobimba sans le savoir. Kombo na we tikala na hôtel ya bato mabe à cause ya makila tseko kotaki. Misu bazoka bakisi ya basi. Tant tozokola mona ba ninga mususu akezwa kisi po basi balingaka ye. Na babato nyonso bazoka bakisi ya basi baba yuma. So oyebi koloba bien. Ozana ba parole kitoko kati na yo. Mosa otingama yo. Yo mozo mona mwa kibi kama loba pembe kangi atingami yo. Mokonzi ba votaki pona propaganda osala. Mana po abimisa na propaganda. Tant osala propaganda bien tant ozebisa mosa loba kitoko e convaincre a ondima yo. Siko ba yuma tema moni ki na okoka ozwa te. Na okoka olinga mwasi ote. Na ki okoluka kisi. Oza innocente mais kombo na yo tikala na kata sanctuaire moko bakomaka kombo na yo na biki pa moto moko pona moto ndo senga demanda linga yo si bokamwana mbala mususu mais kombo wana etikala lokolo réclama kombo wana te conséquence ezo perturber mabala na yo partenaire na yo ancien partenaire na yo akoko me ma complication na kata vie na yo à travers kombo na yo kaka oya kenda ko tika quelque part oza censé akosambela mukili ezala makambo ebele tomona mpe tozokontinue komona makambo na mokili mokili oyo tofandi etondi makambo ebele